ya bamama mikolo mikuli na internet. Balingi kotika internet te bazala biso ka tembe. Biso peti na bango ka tembe. Karine Mokonzi mikolo azoluka mbongo dot. Boli misanga la Chine. Nga sa analyse nanga je suis ni chinoise, ni Mama Congo, ni Jael Show, ni nani. Kondi bima na ndaku seke assez. Karine Mokonzi na minto aluka ne mbongo dot. Amonta komo senga ba pasoki PayPal ne wana. Boche mo na PayPal. Botika Mama Congo. Mama Congo soit responsable, oza mère responsable ya famille na yo, vanda na yo, tika kolanda Karine wana na mwana soki ya silicone bolo bako aboti silicone. O aboti boye. Karine Mokonzi elle s'est fait l'actualité pour bolobela ye. Vous ne comprenez pas les choses. Foyer pour Karine Mokonzi soko zaki na stabilité na foyer na yo, ongo sala ba extravagance. Ne ba ninga ba sala ta ba vidéo na mibale na mama china TikTok, yo sala ngote. Ninga tika nel kabalo doka fanda ele mnanta malike mnanta kapashula bango biso ba seme ka nel kabalo do nawo ko luka ki musicien mukolo eza pasi moko Jael Show tando comme loko azoba okomi bilata lata okomi bibina bina ba musicien omoni style yo lingo landana ya ba mindele libanda basala ba chirurgie yo sko taille bêtise. Bonsoir ne m'interrompt pas tout walinganga. En tout cas Berry Mabela sur la grande découverte bozaza wana bokoto sombele kiti nanga ma chroniqueuse makambo biso to lala ka to ngana makambo to la to la munki Mama Congo na Karine Mokonzi likamu nini Jael Show. En tout cas to ya malem na analyse na biso kani na lobaka batu bokota nanu bo s'abonner bo commenter bo partager bo liker parce que le la sombele ya bamama mikolo mikuli na internet. Balingi kotika internet te bazala biso ka tembe. Biso peti na bango ka tembe. Na bana ba salutation nanga. Salutation nanga maman Nadège, la baronne de la chaîne La Grande Découverte Télévision. En tout cas même maman na peso mbote à toute la famille Molato, hein, je vois mon cordon prince Molato, maman Betty Molato, tous azawana batutu o balinganga. Je vous salue, hein, Asie, Europe, Océanie, partout où vous y êtes. Dans pays d'origine abino kanel bonjour bonsoir et de prendre toujours na air oyobro l'émission nga air o beaucoup capté nga sur la grande découverte. Là je salue encore mon caméraman Ouattara derrière la caméra sur mon image à coup bouchu de la presse au bonga c'est que grâce à Ouattara simba 4 pieds ma casse no sabino okokate quoi un homme courageux un battant il faut na luke comme ponga baptisa faut na baptiser etika la épée. En tout cas, je salue aussi ma famille Magangou. Je vous aime autant, à toute ma famille, à toutes mes fans. Merci vraiment. Dans la grande découverte, je suis bel et bien. Pas de retour, mais je suis toujours là. Ce qui vous montre, passe la classe, de choses, je ne peux pas être là. En chair et en os, 2 pieds sur terre sur la grande découverte. Mais si on a la zone 2 pieds sur terre, c'est-à-dire que Bouchou, elle est parmi vous. Bokota. Le lot de Kolobela. Affaire Karine Mokonzi na Mama Congo. Tomoni Mama Congo, moi si à Tembe. Amati avion Paris et à Belgique et Wolo. C'est pas mataki train. C'est pas mataki avion. Wolo na kati Belgique. Mais analyse c'est que souvent, Mama Congo, c'est très rare au monde à finga. Après, ça va conseil, étant une maman, à conseiller à tout. Après, ça va conseil, à finga raté. Mais ton moni Karine Mokonzi, à comité na Karine Mokonzi, Mikola, Zolu Kambon à dot. Boli misanga la Chine. Grâce à analyse, je suis ni chinoise, ni Mama Congo, ni Jael Show, ni nani, ni Fivette, ni Yvette, ni nani. Dans un analyste normal, Beryl Mabela, je parle. Je me suis dit, bon, à sa analyse. Mama Congo, tu as comme un niveau à longueur, à Paris, à Eti, Belgique, à Kouta, Karine Mokonzi, Bima, Nanda, qui c'est assez. Karine Mokonzi, c'est minute, à l'ouest, mon adot. À mon temps, comment c'est parce que PayPal, ne wana. Boche mo na PayPal. Moi, si Karine Mokonzi, moi, ça, j'ai dignité d'internet. Nicolas Mibali. Moi si o atika mibali na defo moi si o ayembe la kamobala kota pena studio ayembeli Evi
ayemela ba ex nyonso non namona mwasi abongo mais pas Karine Mokonzi fia bolingo Karine Mokonzi oh la Chine ebengaka ye la baronne tozoke muke na dossier na kota Mama Congo tu es une femme oyo peut-être aux un niveau c'est respecté tu as une belle famille tu as un mari tu as tes enfants et ça mara mususu bosuka na on internet bolandela te parce que esa bino boy et vive vos âges ba âge za te biso ko dubala minke mara mususu yaka botali bobi ate ya mamba olanda te ate oh le ba nango te nani rebo tika ba ya ba sakana oh alinga sakana tane Karine Mokonzi a joué na bino Karine Mokonzi elle fait jouer de tout le monde pour bolingo bolanda e et na batu musu na internet si aye pe na somele mu no pe be to lobela ngote Karine Mokonzi elle fait jouer na batu o ba na ba âge koleka e ba Mama Congo yanga lo bien de maman na bino est-ce que bino bo comprendre Karine Mokonzi a comme comprendre na besoin bon adot poto yo kalo ba ke liko na ngo kaminte na ko madame donc so luka bon adot ndenga zana Evi da Evi c'est maman ngai na be futa nga salaire na nga fa luka pe salaire o futa Evi po Evi a salarié na la Chine Evi a salarié Mama Congo o ko fa no te occupé foyer na yo o futi soki bisi soki avion soki train soki o yaki ndenge nini na mo o yaki nango o yeti Belgique o la Karine Mokonzi oyo kolanda Karine Mokonzi Mama Congo ata yo moko nga na yebona ba délire o finga te mais soko moni muto zo finga yo que babi on répond un imbécile par le silence un imbécile ba répondre que na silence tu prouves ba qualité na yo intellectualisme na yo sikaza tu prouves tes sagesse j'ai pas dit ta sagesse mais tes sagesse na soko na pluriel tu prouves comment tu es bien éduqué mutoko Karine Mokonzi si tu es très bien éduqué a mutoko la noter. Si tu as une éducation de base, Karine Mokonzi elle fait ses délires pour gagner sa vie, pour gagner de l'argent. Jusqu'à quand vous allez comprendre ça que Karine Mokonzi a ça qu'elle va délire pour qu'elle gagne de l'argent. Karine Mokonzi, elle fait ses délires pour gagner de l'argent. À ça qu'elle va délire, on n'est pas gagné, on est un petit rien, un petit sans fond, on est quota. Moi, je pensais que Karine Mokonzi sera à Bali. À Boti, elle sera quand même responsable, elle sera une mère pour son enfant, mais potopoto en potopoto. Dans le bruit. Milinga. Yango na ba mission na ça qui bosso Boti qui a musique et comment soulager pour même internet et comme ka milinga. Nyonso na mboko comme ka milinga. Botika Mama Congo sont responsables aux mères responsables ya famille na yo vanda na yo tika kolanda Karine wana na mona soki ya silicone bolo bako aboti silicone o aboti boye Karine Mokonzi elle s'est fait l'actualité pour bolobelaye vous ne comprenez pas les choses elle s'est fait des actualités pour bolobelaye Karine Mokonzi ye moko na chaîne ye moko nanu abetata na chaîne YouTube ne même non abetata dika ye wana rando na Yvette et sila alu que Yvette makam Yvette pas bien dans le balanga te rando na gaste mo sila ngo kala azolu que la gaste makam na ta o gaste mabe lo banete mais Karine Mokonzi elle veut seulement faire parler les gens pour avoir une actualité te au moins que Yvette azongi siete gaste on pas zongi siete Mama Congo on zongi c'est pourquoi Karine Mokonzi, elle est déjà Karine Mokonzi à la Chine, elle est déjà la baronne Nenge Moko Ami Bengaka. Mais Karine Mokonzi va succès à durer. Tout le monde va ça succès. Baran va durer na bango. Il faut en profiter. Quand tu seras une vieille, tu seras aux la grand-mère, il y a génération, mais qu'est-ce que tu vas rencontrer à tes petits-fils et à tes petites-fils? Qu'est-ce que tu vas les rencontrer? Qu'est-ce que tu vas rencontrer ta vie à tes enfants? Ne maman sous maintenant avant si biso avant so pana kitwe alors ta liso vie na yo ta so passer na yo ta pe ah passer moi c'est qui moi bien biso ba auto so bo kaza ba passer maman biso maintenant mo bola liboso qui papa na biso ta boti so tu comprends que mère qui na passer bien oh passer na ye et ça peut ba lignée vie ya ba na ye
Qu'est-ce que tu vas rencontrer à tes enfants? Oh, attends, moi, on a Arieta qui me coule. Qu'est-ce que tu vas. On a bêté les sonines. Yo mo beno fandi boy. Bon ata yo bete li solo te mo client no bete mo na soni. Hey, yo mo na ya Karine mo konti. Hey! O mo ne scotcha bana. Le lobo mo na azu mobile mo ya bien, mobile mo famille ya bien. C'est qui ta mère? Ma maman, c'est Karine mo konti. Non non non, moi na nga ko bala moi na été. Moi na nga jamais risque cha pona via bana. Siko nazo mona esika mayele ezo suka. Tant bosaka banalise on debi mayele pesaka nango ebele te boyaka na mayele biloba mais mayele pena ok ya bomoto bopena mayele ebele osaka analyse mo yo mo pena okopanke te analyse eza ya moto mayele ezaka nango pe te. Karine Mokonzi yo moko lobi oke funda mama Congo ayaki komenanse yo na mwana tina ndako au moment où yo moko na live no ozoloba ke tant mama Congo ayaki nazaki ya olala na yeba écoute eza ba chinois nde na ba chinoise na ngande basenga sinke mami oyebite ke mama Congo aza na portail na ya ndako obo saki na pongu siko tant ozo ke mba mundele bande l'école eza bien biso ba parents ba komisa biso na ba niveau ba dia ya ba université oui merci papa merci maman. Pour moi réflexion est différent yo moto ngo que poser cas dans l'état mais yo mo kana banalise no so ba ke na mona kiete mais yo mo so ba ke ayaka menasaki yo na mwana mais yo mo so banalise no so ba ke tanga ayaki kutu nzaki olala na yo ka ke kutu na kina olala na bébé na nga Henrietta ba chinois nde ba ko evenga ke mama Congo azali banda likamango nini botika biso to bona biso ba mama YouTube botika biso bena YouTube eloka be lo bezara te to mona baninga ba Deborah Bwanga pe ba to ba randoti olingi arano na suka yo moko to zokota arano no tina Nel Kabalon dans likamu nini mutapona da vie na ye likamu nini Nel Kabalon da pona position na ye a commencer ba délire na TikTok na ba na ye na mobile na ye a ça ba délire na Facebook donc foyer Nel Kabalon da se position te pour yo en foyer stable bongo to en foyer stabilité te foyer pour Karine moko nisoko zaki na stabilité na foyer na yo ongo sala ba extravagance ne baninga ba sala ta ba vidéo na mibale na mama na TikTok yo sala ngote pour oza liberté na foyer na yo bona on a foyer contrat on liberté na foyer na on benza ka moi samba pena bo ne Karine moko na yebio ne oza en soifé ya mibali so zaki na relation moya stable ongo sala ba extravagance même dans les réseaux sociaux mais le conseil na ngote ya Nel Kabalon et so na nini. Moninga oui avec na ba délire mais à un certain moment elle s'est dit que non na ba délire mais là concentré vie nanga na concentré foyer nanga na concentré ba nanga à sa position yo lingi à sa position te olingo ko moninga na rando pour belle famille na etelema pour mobile ni aloba tala koloka bato koloka ya bato bazwa te ba ningisa couple ba ninga tika Nel Kabalon do ka fanda ele monta malike monta kapachula bango biso ba seme ka Nel Kabalon do likam nini nango esila te gel show na ya malema gel show na pena bakana o koluka ki musicien mukolo eza pasi mongo gel show tando comme loko azoba okomi bilata okomi bibina ba musicien omoni style yo lingo landana ya ba mindele libanda basala ba chirurgie yo sko taille bêtise gel show mona lato yo lingo latana ola na mindele te bango sko sala chirurgie abongisi bassin abongisi mupenda abongisi makolo abongisi tolo tanga ola te loka bongo epesa yosko ozo luka luku wana tandis que nzoto kolata luku ane zate onga beril oza nzoto kolata luku ate bato musu bana mokinza mabi yo luku oyo yo kolata te po nzoto na yo ça correspond pas. Yo bité nzambe, pourquoi ça correspond pas? Moi je dois te corriger ya nzambe. Surtout on corriger nzambe otala he ta mokindenge seka. O comme ko se défendre ka yo moko jaeli show, se défendre ka yo moko. Na ko lata na lingi, muta ko te yanga ninga lata zate monde ke simite, ba rebo lata na te ya bango. Pour nzote permettre. Mon style et permettre. Rebo sera latibo ata mokile baki rebo lata mabe mais quand même côté te simbio ba le batte ke simbiote te ba roise ke olata mabe mais simbiote ba batte ce que j'ai des simbote donc j'ai chopena yo pena et simbote beaucoup tant dans la grande découverte bo s'abonner non bo commenter non bo partager
J'ai son musique et simbate. Cause la peine la taille sensuelle. Et ça, et le moment Manique de John, bah lèvres sensuelles. Osa même pas sexy, tu n'es même pas sexy. Tu n'es même pas élégante. T'es bon comparer nanga te. Na bon nango yo leki j'ai la ni na musicienne oh ben ça ba to comme rebo. Tout le monde a Tatiana Cruz, elle a comme musicienne qui a bongi sa taille. Et puis c'est quand naté. Tout le monde a Anita Moarabou, ba Sarah Kaloume, ba Sarah Lula. Génération na yo na musique, génération na écoute pour yo couture ba on ba ya na o na musique. Avant ba ya ba kena ba bongi si ba ten, ba bongi se lamba, ba bongi si taille. Moninga mo spena sali clip otali ten otali lamba bi o ten mo sa fandia. Ba rebo eki mo mince mo tali taille. Mo tali déjà que na niveau na nga yela ki déjà c'est bon. Le là comme quand tu ba 100 francs 20 francs na c'est bon. Mais yo ma bien toute Afrique d'ici. Na yo krapa Afrique d'ici mboke lamba, je sais pas si je m'abisse. Je m'abisse pas. Je sais pas, mais je m'abisse pas. Que Afrique du Sud les mboke lamba. Afrique du Sud les mboke lamba. Mais yo ou Afrique d'ici t'as la bien morosa non en tout cas, il y a mascotte ou aza poditer na ye. Ah! Olota nini. Vena biso mascotte pe olota kanini au produit gel chaud yo sanga olota kanini o reva kanini ezaka l'occasion nini. Karine Mokonzi na mama kongo na pemisa ya bino no bo pe manana. Na continue gel chaud. Musique en la Congo comme quand on l'a la mon que aux moi titre non aux moi connaissance ba vie non net gel chaud en la connaissance na vie na Gauthier mascotte à je m'excuse à produire ye abi ngape na comme musicienne abi ngape rebo chulo ya musique ya passe hein j'ai chonga na préféré na ngatenga na préféré na zongela micro simba micro to ça l'émission ya même émission aussi ma micro ça passe comme ça la 20 minutes oh lo ba pe makambo ba to comprendre makambo lo ba c'est pas une mince affaire, c'est pas une mince affaire, faut mon tout. Tu dois avoir l'intellectualisme. Tu dois avoir ça, une bagage. Chose à ton envie de broba, oh, yango monto yango boni, écrit mon côté ko panchana, ah, écrit indiqué panchana, il y a des gens, babi, te, monto en sagesse, mais yo lo banini, tu dis quoi? Tu parles pour ne rien dire. Oh, on a insisté, tu parles mais pour ne rien dire. C'est que Moutou, même si on te ma micro, c'est la tête. Pour faire comprendre mon tata, de début jusqu'à faire comprendre le souci. C'est de la psychologie. Mais bino l'occasion ce qui est nini, de l'école coûte comment on a binoté, tanga so moi je le connais yebi pété, souvent on a binoté pardon non que n'anga pas manga kata n'anga comme n'anga tam dans salle eh ben on Yvette Fivette mayamba nga mu dansa. Au-delà de ça faut beau travailler maïele. Au-delà de ça quand tu veux entrer dans une chose au coup d'abatu. Job exemple à suivre net j'ai le show conseil dans piao le coup d'abatu na musique. Job exemple ça au talata rebochulo au talata ah t'es sûr même boyer et ça bien. Babite que quand boiter les pâtes mais babite que collandé 100% total moi ba bilo mo be ko sala op baki sa su choko makasi poza fia choko et ça l'op bien vraiment ba bonne chose comme ko chité na le baka na mama kongo ndeka na bandaki na debi na mama kongo rends-toi responsable. Karine Mokonzi elle fait ses délires pour gagner sa vie. Elle gagne sa vie ainsi. Au moins que live na ça côté mbongo ba $500 ba $100 ba tchela e. Au moment où il est à luka rando bino ba réputation be ba yekuta boy Karine Mokonzi elle n'a pas besoin de la réputation, elle n'a pas besoin d'une réputation tout. Il y a une réputation pétale arrêtée, mais vous avez besoin d'une réputation parce que vous avez une belle famille, vous avez une responsabilité. Il y a Karine Mokonzi une responsabilité, il y a ni mouton à copier ce conseil, peut-être mi belle la bino au pire conseil.
Yé même Evie, je ne pense pas. Na Evie pe loko ba futa ke na mwene nga sa défense. Karine Mokonzi, nga ba benga nga njambe. Karine Mokonzi na chance mibala bongo. Mais ou me la raté njama sunga na Evie bo sa ta ba décennie. En tout cas, merci beaucoup de m'abonner à la grande découverte. Merci beaucoup, beaucoup, beau s'abonner, beau commenter, beau partager. Merci beaucoup à maman Nadège depuis États-Unis, Cordon Prince, Molato, maman Betty Molato, toute la famille Molato. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Merci vraiment. Bah, abonnez, on a besoin de rappeler de cœur avec vous. Oh, beau s'abonner, beau commenter, beau partager, beau liker. On se retrouve déjà prochainement. Merci beaucoup.